Salut, 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 salut. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux, chers amis téléspectateurs, devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Vérité en face. Awa Nakatia, chaîne Abino, la voix du peuple. Retrouvons-nous juste après cet élément pour que nous démarrer l'émission Abisso en beauté. Merci. Kinshasa, Botu Nangai Nino, Maison événementielle, Maison Kenji Sono, Oyo, et Yena Bamatosi ya solo, Pona, ba production na bino, ba concert public, ba campagne d'évangélisation, pena ba meeting na bino, ko hésiter na ote, ko contacter, Maison Kenji Sono, Oyo, et tiens Matosi Oyo na disposition na bino. Bote la bino moko table mixeur, mesure ya 2,40 m. Et bon côté à lumière et mama mounoué à terre au télémine 500 mètres. Okomona mutaza na podium. Na Kinshasa, bazaka kabango moko mutu, bazala ba lumière oyo. Bontu nanga eza wapio. Na avenue ya Libération, ex 24 novembre, na commune ya Ngiringiri, en face, ya bureau du quartier ya Bandal Molar, boza mobimba wana. Soit, bo contacter na ba numéro oyo. Bino bo organizaka, ba campagne d'évangélisation, ba meeting, ba concert live, na ba stade, bo hésiter ko contacter maison événementielle Kenji Sono Oyo. Et yena ba matosi ya solo, ba instrument ya haute qualité, boye ba pibo kangake. Maison événementielle Kenji Sono et ça peut concerner ba vente. Ya ba instrument, pe lisusu, baza conformé, ba ingénieur de son. Yo mutosi ni sana izipa. Na Ista, ko hésiter na yote, oza na théorie, yaka qu'on soit pratique, awa. Et yokani ti namira ba voisin. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que n'a eu un message belé. Inbox par rapport à la suite, il y a émission Oyo, les deux dernières émissions Toto aussi à la Bino pour vous rafraîchir la mémoire. Il y a les Bosso et ça qui bongo il y a à moi si Oyo à même qui Mobali na comme Tchaye na Balobaka na Kisi pour que Mobali a comme la bolingo naie pour abandonner foyer naie et c'est un qui est mort à confesser et puis de l'autre côté il y a il y a Mobali oyo asilaka bon kolongola ndeko na ye neye balobaka na lingala nabi bien pas nazo tize ba terme ya médecine te nazo tize ba terme moko ya lingala ke ba balola ki abalola saki leki ne matrice parce que libala azali ko vanda ezaki libala moko ya malamu te azali ko souffrir et comme il na point que asala AVC pendant kazaki na zemi et grand frère a commencé à supporter souffrance à l'égalité dans les balles et pour empêcher qu'il m'a commandé continuer à ce qu'il m'a commandé ça y a rebalu ça moi na l'équipe naie ba trompe et voilà un peu les deux véritables face au ça qui et nous avons pris des soins les lots y a Pesabino ba suite nango comme on vous avait promis que le lot reçoit suite nango et retrouvons-nous juste après cet élément pour que tout démarrer avec premier cas au nango. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 900
82 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes tous dans l'émission pour suite. Il y a une situation où il s'est passé dans le foyer. Il y a un moko qui est convié couple et c'est qui a kota pour récupérer mobile wana. Et après liwa il y a moi na moko ya mutango et c'est qui est allé en vérité en face parce que a comment il y a une culpabilité comme on a que à cause ya mongo à cause ya pasi koluka ba besoin de la satisfait à kenagi cause ba décision o et que détruire toute une famille et biso tant que vérité en face to zala musa to salaka de tout ça bien que après vérité il sera biso to que nego travail na établir réconciliation et même en dehors de la caméra, tu continues à Moussala. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas hésiter, de nous contacter quand vous avez des problèmes. Sur le monique les cas on a établi un plateau, tout musique Mboka. Les numéros sont là, vous pouvez appeler ou être en contact avec nos pasteurs pour que bah aider bino na ba prière et pourquoi pas na ba conseil pour que vous s'en sortir dans la situation beaucoup ko zalanango et lelo toyambi madame nae parce que bandeko belé ba tunakinga ba lobi. Où en sommes-nous avec ces problèmes? Nous essayons de dire qu'il y a des problèmes d'ordre spirituel et au moment venu, tous ensuite, il est là, tous madame Nae Awa, bonjour, maman Grâce. Bonjour, papa Vincent. Vous allez bien? Oui, nous allons très bien. Sinon, nous allons bien pour façon quand même, bisous sur l'air, tu bani ko kamo, tu le but, tu reconnaître les sous-soutés par rapport à nous, il y a premier jour, tout le monde vraiment que vous avez bonne mine. Ouais, son zamba zo sala et mon ana mana bilembo ouais. Ils ont mon attendu na bilembo. Merci vraiment en vérité en face. Merci na basa la nzambo bazala. Ah ouais, surtout merci papa Vincent. Lelo au problème nangai lo kende presque et comme na suka pour le moza spiritualité mais maté comme mango mbango. C'est le mot qui est tous attend papa de qui na délivrance, de qui na kirdam, de qui na contrôle. De suite à makambo nyonso. Et juste après apprendre Makambouana, plutôt avant d'apprendre Makambouana, est-ce que de toi-même, au bandero sentir qu'il y avait quelque chose de louche, comme on a maman mobile, vous avez bien du coup, maman a changé de comportement, il y a sentir et puis il y a eu moi c'est mon sous. Ceux qui ont un angle normal qui est peut-être mobile sur na comment. Bon, na kota la réalité boue en vie, au tala boue. Malgré tout ça, tout sambela, mais tout côté vraiment la profondeur. Dans d'autres formes normales, c'est qui me bat la ligne ailleurs, la ligne libande, en gros, on va sentir son gâté. Mais na yé été qui est le mot de spiritualité. Beaucoup de gens basal en zambende baïda kinga baba kilo kuana, ils le mot en memango la spiritualité. Des en wana kinda non plus na boire basal en zambi. Et quand même famille naé au côté en contact n'a pas pour expliquer bah on est situation et tu connais ou après qui nouvelle qui est azaki sous emprise il y a des moments sur là. Bon tellement y azota qui le premier qui sur la famille naé aloba qui mabe nanga moi trop aloba mabe nanga mingi za apparemment te qui olinga moi si mon boye ayo bebisa moi na naé. Donc bon bazo eka par ya lito imo yo ka mwana bango wana avant ba vérité bima avant ba vérité bima bazo tenté avant te après ton mambo et salami a ke na famille na yi a ke bimisa mabe na nga na famille na yi abimisi nga vraiment na za mwasi mon on na ko vana un jour na ko bomelo bina na ko bomai bon famille ne peut pas nge ko sentir ngati izale ka ke ba prière ya ba papa ndi sala ke na po akoma kine maboko ya famille na ye azali so pana ngate après kokipa mwasi wana ndeyaki kokina maboko ya famille na ye ndesengeke tolandelaki onkana ba prière ndesengaki famille na ye mpe eza na moko mpe oyo asambelaka soutenir nga mpe ndesengaki tozwi ye na miti oyo toza na esika moko na kati ya permanence na église. Et là, on est rassuré bateau bazota la biso parce que vous avez sur le bigardan la permanence église est-ce que parce que jour on a linga écoute ko sentir yoté à lobi que yoza ndoki yom tobomi mwana aligno li chuchuté malgré tout ce qu'on lui disait avant de comprendre mais vous ça il n'est ni pour accepter quand même qu'une église. Bon
na kozwa na physiquement boizaki moi pasi ezalaki atondo bundela nde nzambe asimba motema na ye nande kuna ye na bande kunena ba papa ba aider biso na ba prière pour no simba motema na ya limbisa motema na ye pour que tozwa ye to comme vendre na ye na permanence tant basali première délivrance ndi to miki ko relacter makambo o elekanaki po amiye baité alaki na sakisi ndi to relacter mambo elekaki bon andima qui ango pas tellement mais tellement zaki elo mo zaki da spiritualité bon il tellement do beta to lo ke bango na selon coutume na bango qui se soit bango te asali les ming selon coutume et batali c'est que coutume na mo ya le résister te lo ele kinzambe ezati na se na moyo de ayaki onzima de basali ki da première délivrance depuis to ki ndika na mabondili malé et relation na yo na monsieur zaneni bon relation yanga na minute so yo comme qui déjà dans les bons. Tous ont dit ambiance na famille, tous ont dit pas tellement mais tous ont dit ambiance na son dingue tous ala qui. Azo solution bien. Azo sangatra. Azo tout na pe moi na. Azo tout na pe moi na biso to tikali ne moko azo tout na surtout minga azo s'intéresser minga na moi na auto tikala ki na ye. Faut qu'il paquet malamu hein. Faut to battre la qui ben faut pas te perdre ndé to perdre ya liboso. Le tout ça vraiment bien la famille zongi vraiment normal. Et les absence na ya ko yate. Bon, absence na eza akoyamba la monte fois les kana ba séance nyonso ya délivrance o ba pesa biso ya prière so ki ba séance wani sili na asi bon to ya na e bon mona yesusu et ndeko na biso ya oya yaki ko confesser marambo asala ki wana joli si j'ai une bonne mémoire beaucoup tana lisusu bozwa tan au sola lisusu comment après makambo to kutana lisuté Tana lisuta par ka cousine indi tozala isika moko de baiki ko présenter besquise na bango envers biso bon teme zaki pe cousine tezaki ye nde tsala ki bongo ko tonzime besquise wana après mambo so eliki na sito lunga la biso na kata lupango to kisa vie na biso ailleurs et personnellement pour na yo retenir nini parce que ce sont des choses qui arrivent na ba couple belé romona mobali na mwasi baza bien na couple maman du coup romona ma be koti na foyer mingi ko mobala su moi makango moko libanda akomi ko se comporter moi bizarre par rapport à zaki liboso mais na ko tala makambo ndenge leki expérience ni joue étant que moi c'est libala comment na que bateau bazari ça na problème moko boina mobali na ye et di kumbala moko ki mobala lingi libanda a interpréter kama mobala nga ndumba akomi ndumba alors que tam so azani sur en prise ya possession mo ya milimo mabe. Bon, Bible est un côté ici sur femme sage, bâtit sa maison. Cause la moins si haute, cause la moins si pour babalio pour au CP sa mokili. Autant to lingana ka to ndima na miso nzambe na miso ya batu nyonso pour les meilleurs et pour les pires. Et ça ka te libala ezala ko mona ba rose be pin pezalaka. Neti na temps onga na se passer na ngeza be pin ya libala na ngai. Babi moi si malamu abomba anda kuna. Donc on peut savoir conseil na basi oyo bazaya mabala bazala basi o teke baza so promesa na foyer na ye amemengo ayer on est à exposer famille na ye OK à exposer pe foyer na ye OK moi si mala mazaka so ki comme komi yemoko a 8 ans ya osala étude de conscience ya concernant vie o ekomeli nazaki boité pourquoi c'est ko ekomi boy avant qu'il ne libande avant qu'il ne pas parrain bien marraine na yo moko aux amis placés yoye basoki solution nini okope so moni kokomi limité nde biso esengaki kengate nde sengaki l'autre lande yaki awa amonaka komi limité nde ayaki ke bapesa ye ba conseil on esengaki fo luka ba conseil mais pona basi ya mabala muninga malamu ezaka Jésus Christ. Voilà. Moninga malamu eza bongo Jésus Christ alinga juste na passer parole à pasteur Sony. Juste un mot par rapport à la situation parce que c'est quelque chose qui est dérangeant qui bande rebelle et en Kinshasa et à Libanda comment on a n'engagé papa zaki jourwana vraiment je tenais que aya lelo mais ne bo expliquer biso que il faut nous ba séance sur la délivrance ici là pour que tout le monde ait à la télévision mais qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à n'engagé Moussa les salam. Oui, ce qui est au Kokiko Baksa, moi le loba mouké par rapport à oui ma sœur à lobby parce qu'à expliquer nyonso na kimia nazo pambola nzambe parce que notre sœur ndem tamemi délivrance pour na mobali na ye na sens ni na lobeli yango parce que
eza na bato mosusu soki azwi problème ya boye lokola bayebisaki eke eza bonganga ye mpa koluka contrat ngo na bonganga mais asali na souplicité ya koconsulte nzambe ndenge bible ezoloba na 1 Pierre 5:7 et déchargez-vous sur moi tous vos soucis car je prendrai soin de vous. Ye atango aconsulte nzambe atiki souci na epai ya nzambe solution ezwami mais ya moke tokoki koloba mpona kosukisa eza kaka koloba ke nganga alokaka motu me alongolaka koloka te moto alongolaka koloka ezalaka nzambe ata omoni makambo ya mokisi ya bongange mati ndenge nini koconsulte nganga mosusu te consulte oyo aza likolo ya banganga nyonso Jésus Christ de Nazareth solution ekozwama ha ndenge ser alobi eza likambo ya molimo bakendaka nango mbangu te kombo ozosala defi na motu bien na likambo osongolo te progression na dossier wana en tout cas ezoprogresse malamu nzambe azosala ke témoignage kozala ya malamu mpe ya monene mpona kobongolisa susu bato mosusu motema oyo bazosala bapratike wana na nyonso tozopambolaka nzambe. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Nalingai kana bakisa muke pour na balandi. Bien-aimé, Oza Mobalani, vous êtes en couple. Si vous remarquez quelque chose, oyo etikala kosala manavi na bino ya ba couple te, kozana lombango ya kosilika te, ezala côté ya maman, ezala côté ya papa, parce que Satan, objectif c'est pour détruire le mariage. Parce que ce mariage, ba baby si yango production kozala lisusu te. Yaona Satan akendaka ko cibler place ya bolingo evandaka. Po baby sa bolingo wana. Soki okuta na ba situation ndenge wana, tia mabolongo na se. Nzambe na akoyoka. Parce que les fidélités, mutango abalaka mwasi, abalaka ete ke lobito kabwana. Qu'est-ce qui fait que ma balle le loba divorce comme ko salem? Be fidélité comme ko yebele, c'est manque ya soubassement na biso. Soubassement na biso c'est Christ. Soto ko na Christ, na kati na mabota na biso, na kati na ba foyer na biso, en tout cas to ko na balongi. Lelo ndeko azalaki place azalaki, bino moko boyoki témoignage, il y a toujours ba avancée significative ezali azo reconnaître sikoyo makambo akomi komona mwasi na ye azotala bana na mwana na ye et c'est parce que prière esali musala na nzamba sali musala na ye alors ce qui a kimela ke panganga alinga zo eloko moko te c'est de malédiction à malédiction kuluka no ko sala mutu mabete kimela epa Yesu ya pesa ka nyonso nyango eloko na lingana bakisa pona ba bazolanda biso kolo apambola biso. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que toujours conseil à ma pasteur par rapport à la situation Oyo, Maman Grâce, tu sais moi il moko, ce qui papa pena a joué bien, rassurer biso ko la biso na plateau awa. Pour que tout le monde a couple na binonenge ils ont na esengo erozape sengo la ndeko ba dotala biso. Oui, na rassurer vraiment so papa ba il tape bien sa prière ici tozonga lisusu sika solution na biso eutaki. Toya remercier papa na biso surtout mingi papa to remercier peu pour isa dans na moni tanda moyen na ko remercier te pour le ko leki nzambe ka izate. OK. Na suite pe ba conseil mingi moi ça maile yo kande mingi. Oyo ki encaisser. OK. Ya te ka oyo ki lobi bilo okomo loba bilo balo okomisa okomo teka pe so mobali na yo. Donc so papa commis bien na ya nae. Ça comme déjà bien, mais pourquoi prière aussi si voilà, chers amis téléspectateurs, c'est Maman Grâce Toyamba qui pona ko sa biso compte rendu à Nenge Marmeza qui évoluer après que nous sur les cas on a quatre plateau na biso et là nous allons faire entrer maintenant couple et famille oyoyo ba qui a pona ko beta masolo ya Nenge grand frère longola qui abalusi sa ndengonaye matrice pona ko bikisa na liwa selon ba dire na ye to yamba bango et puis nous allons évoluer. Merci.
Voilà, chers amis téléspectateurs, comme on vous avait annoncé que il y a coupé sa suite, il y a la situation de qui et là je commence d'abord à remercier couple Oyo Bandimi di Susu pour y aller na la télévision na biso accompagner la famille. Pourquoi? Parce que les Cameroun né na lobake vérité en face ils allaient famille donc la famille nyoso ils ara te fo botamana mutu tata mona maman moko toi za cousin na yo proche pour le bakaza famille on est tous déjà boy awa tous déjà famille et quand il y a un problème où je sais passer biso awa na kati ya plateau na biso de bokara nini il y a pour gérer amour pour que qui mia puis réconciliation et dans la kati ya mabota nous tous nous souvenons de ces problèmes où il y a ndona biso il y a mobali vu ce qui s'est passé na vie il y a negonaye na kati ya libala il avait jugé bon il y a sauver vie à petite sœur naye na ko ngolongolaye il y a ko balusaye matrice pour que abota les susciter pour s'éloigner et ceux qui ont un conseil mais déjà de moi c'est fanatique à libala mais il s'est fait qu'après avec aux décisions au kata et à beaucoup de voilà ce qui est arrivé que bazo ko kalisusu ko concevoir parce que suite il y a makambo dans la sombala salaki et on avait tenu il y a faire revenir bon on a plateau na biso après réconciliation après négociation pour nous caroper sabino contre rendu ni makambo il est cas qui en dehors la caméra et là nous avons papa Kulutu oyo ayena plateau na biso. Bonjour papa. Bonjour matza micro likolo s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour papa. To yambio na kati ya émission na biso vérité en face où ils allaient bon au club tout ça là pour nous sunga batuba do baba vérité bazana mo et à la fin ba yeba nini to yeba ensemble nini to réconcilier bango quoi apprendre makambo ningi les autres de kanakati ya libota na yo étant que chef de la famille aux ali papa Kulutu message nous ali nango ya makasi ya opesa par rapport à la situation. Merci papa journaliste na sepe na malubando opesi ngai nazo ya akumie pa ya bokilo nanga bokilo na yeko senga anu pardon na nyonso toyoki na yeko senga pardon pa na yo puisque na libota soki bokoti kuma famille nde ya makasi mais makambo ya semeki na yo asalaki to sepela nango te puisque biso tozali papa to boti bino so likambo ezali faut tenir informer biso pour que tozwa solution na nyonso ezoleka mais nde ya asala makambo na modèle na ye biso ata eloko moko kuna ata lisolo te mais toyeyoka leki mais siko nga en tant que papa Kulutu na vani ata non mwana asali likambo na modèle sans contacter nan ba famille on dirait que famille yango eza ye moko te ezalaka bongo te na vie to yango ozomona na yo kosenga bolim sepa na yo makambo wana etalaki ye biso toyebi libota na biso ata moto moko ayebi yango te donc ezali kaka ye na modèle na ye yango na osenga bolim sepa na yo papa libala euta epai ya nzambe ifo bobalana mpo lokosa nini po bota mais nde biso na libota na biso epesi biso pasi ti lelo mais nzambe asunga nde mbo toyokani bosala oyo esengai bosala na ndenge bokutanaki bino mibale biso baboti osali totie maboko keno okende de l'avant toza na eloko mosusu ya koloba te yango na osenga bolimbi nazwa osomba mibale ya kosenga bolimbisi epai no mais mwana à la prochaine so likambo eza modèle ya boye il faut contacter baboti nini papa na bino akufaki atinga na kuma nete responsable na bino to likambo nyonso ata olingi osala ndeni en tant que yaya na libota il faut osala nini koluka moye koyeba no ngai naza yaya na kote ya famille na ngai mais batata na biso bazali il faut quand même na contacter bango baopesa ngai likanisi oyo ekozala no lobi na lobi bao baza nsima basala nini basala yango susu te mais yo okesala likambo kana modele na yo ezalaka te papa na ngai donc namoni ya koloba susu te nzambe abatela biso na nyonso oyo touti kokutana na babokilo bokilo je pense kaza na motema susu ya malamu nde toyi kozonga ayebi ke lobi bakocontinue na ndenge mpo nzambe ezosenga. Merci beaucoup papa Kulutu par rapport il y a message au PC nangaki nazwa soko passer micro na bokilo na yo. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour. To yambio na émission na biso vérité en face une fois de plus. To bani ko remercier parce que aux avez obligé de accepter Roya mais le fait qu'on ait mis Roya pour na biso ezali bonne nouvelle. C'est vrai qu'on a déjà parlé en dehors de la caméra pour que tout arrive à la caméra pour nous repasser tout compte rendu nini to travailler to solo pour que marambo
et ça la ndenge za pour tout se retrouver sur awa mais na bandeko bazota la bicho to yeba après tout ce qu'on s'est dit décision na yo ezanini par rapport ya mariage na binomi balé après c'est que grand frère to beau frère na yo asalaki et pas ya madame na yo vraiment regret ezaki makasi na maromeleki mais tellement toza batu il y a un moment où tu me kozonga si mosali rétrospective me comprendre si réellement mabe utaki na ngambu nini et j'ai vite compris que moi si azaki na kati ya mabe vomaté ndeko nem tasalaki makambo ya azaki na inconscience ayebaki lo monté mais pas si mingi komaki na libota na nga po ba meke pe ko tia ba trouble makasi ke to kuta na famille wana ceux qui esenga séparation ezala mais nga pe na part na nga na se séparer na moi c'était parce que liboté le parce que nga nem na balaki moi si non kabona bango te po bande ko balobi ba imposer ngai na meka ko tala pe na sima tali na boti pe déjà bana mibale tali pe moi na bana pour mbali boso to yaki na soulever que le romo bu ngamo na ndako ekangi ngai j'avais bien dit to bala na pour le meilleur et le pire so pire est comme on dirait na ngai na betango car mais j'ai vite compris que na rosa le loko na te malgré pas si na bagi nzambe mtape sara ya yebi total la ya repesa na zonga gi na ndako na yebi ke po na bino yebi ke moi ça pas na ngate mais je fais l'essentiel revendre ça to bongisi to zan so bien to comme otala nzambe liboso yem tape sara et puis tu retambola pas médecin tu me vérifier si réellement o to yokaki na oyo ndekomba la sala qui est vraiment yango mais ngana moi si on est vraiment en bon terme et puis on est sûr et certain que le bon Dieu est toujours vivant au sala auto quand ça sala wana na usungara ndekomba la sima aye barani ya sala aza grand frère par rapport nanga maza ya madame si réellement tu comptes réaliser quelque chose mais il y a des gens qui sont mieux placés pour passer la maramona luka contacter bango pour y peut-être ça la sunga madame mais lelo et salé le roman mais pas nzambe nyonso za possible nana toujours na madame nanga to continuer vie na biso et puis toza malamu par rapport à auto ka pour pasteur baloba ki so na sali ki teti seri na za mbali mabe pour moi ça salinge le côté non nyonso nzamba ba obate la biso et puis ya malamu yoza liboso toujours c'est un peu ça vraiment. Voilà, merci beaucoup papa pour la réaction. Tout peut micro à madame. Nous sommes très ravis d'apprendre que on a fait notre travail, c'est ça, le travail de vérité en face, aider les gens à voir la vérité et puis à la fin et aider base à la réconciliation salama. Nous savons tout ça la peine donc moi aussi qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme moi liloba par rapport à la situation n'engedeki parce que yone mutuza victime yaya lobi kasala ki yango po na ko sauver yo kota la ndekona ya moi si nazem ya 8 mois asali AVC et après babimisi moi na kufa et après abeli mutu moi mutu j'ai problème et après on s'est dit à la fin on dirait grand frère a sukaki mais auto sito solo limeni no koloba par rapport à ma camion sur l'équipe, par rapport au agissement. Merci. Et là, on a Kobakisaka, la Pessinda, mais merci. Parce que mobile n'a limbisinga. La Pessinda, mais merci. Parce que conseil à Bassal en disant que celle qui mobile n'a limbisanga. Yami Balé n'a condamné Yaya. Malgré tout, n'a souffert qui n'a pas la wana. Mais il n'a jamais décision sans que à tout la famille. Mais n'a n'y a pas ça la on pas sauver nga ko etika etika nzambe na azate na kondimake basi musu balongola ba patron bota bible la koma mais na se ke ngapi na obota à travers basala nzambe à travers kondimana nga moko na ebike na obota et papa lobi ke l'hôpital pour na koyeba ba jusque là aux en état ni po musu pe ba na so ki ba commenter ba so lobi te ceux qui ont des ligatures qui ba trompe ba fongola ka mutam taper spécifique ba raison na lobi que bokena na hôpital bo luka koyeba eza na état ni na va to loba ke robota les susciter bon ngamo na kondima ki tant to hôpital yanga résultat ezala ki na obota el boso na ngo ya ngo na kondima na ngande ezala ki tant na hôpital résultat malamu bien. Voilà, merci beaucoup. Dans le micro, pour Naya Paya, nous avons Moubali. Papa, je pense que pour y avoir une vérité en face, pour que Bussoto Sungayo, pour avouer vérité,
oyo zo bombela couple oyo iza ya petite sœur non mobali na ye vi makambo oyo sala na nzoto ya petite sœur na yo sans que bango ba batnyo so bazalo courant nango après tout ce que nous avons fait comme travail nous bani nous rosa nango na nyonso. Merci vraiment na kosenga avec ta face, merci pour busunginga vraiment à 100% pour ce qui nga moko na ngana kokate kosi ce problème à travers avec ta face basala nzambe na moni compromis et mon ami. Mais au ngana ko yikoloba deva bo frère na ngai bof olimbisa ngai petite sœur limbisa ngai na sala kyango te pona nuire vie na yo na sala kaka juste pona sauver petite sœur na nga mais nzamba yebi oyo komi oto komi nango sikoyo plus beaucoup za bolimbisa na kosana pe papa na famille bolimbisa ngai ezateke na kontaka bino te na kontaka bino dimoi na komeso komona na suki moto pe soka comme na pomme belé soko moto soka pembe nete akoma ko sala o mutemi tindi na boki bino te boza papa boboti ngai bozanya sopona biso papa ko fatika biso na bino na za toujours na bino bolimbisa nga vraiment na ndimi te mbala sima même si problème mukende nini na ko gérer nga moko te na ko benga libota to gérer yango vraiment petite sœur merci beau frère merci bolimbisa ngai merci beaucoup plus na verta face ndenge bosunginga ba gentil va boza bien makasi pour ceux qui ont encore dans sala ngote dis-moi na avec ta face bo aider nga na conseil bo aider sona basala nzambe en plus yango to sur résultat ceux qui n'avaient que na ndako ndeko na peut-être mabeli nga ketala makasi. Voilà, merci beaucoup mon frère na ko zo micro na ye na ngambu ya mama ya mpania so koza na conseil ya kobakisa par rapport ya ndenge situation oyo to sili beaucoup conclure. Merci pour la parole. Na bien na binga olobate na andene sengo na nga déjà seleki ya komona susu couple ndenge bazolobela eksipena ke nzamba sali yango totelaka yesu antokisama soni te na sepeli mpe ndenge bozali ndenge bozosolola eliki na bino ezaka na nzambe yango eliki afo ezalaka epa nzambe mpo na yebike nyonso nzambe osala na ye na binga oloba te esengo nde ezoleka nga nde mingi na omwa nde nakoloba te me na sepeli nyonso ndenge eleki ndenge tobandaki yango na yesu tosukisi yango mpe na yesu nzambe kaka merci na nanga binga oloba te. Oui, merci pour la parole. En tout cas, quand ndenge mama utikoloba esengo eza tellement makasi eza tellement makasi komona baby de gare atika nzela zongi na nzela epesama na mutu nyonso te bato ebele basala bato mabe tro ti bakota mabele bagadaka basekre mabe wana soki omoni mutu asala mutu eloko moko abandi kosala examen de conscience kati na ye po azonga na nzela non nzambe apambola grand frère ya madame mpona initiative ya malamu oyo asali ya kodévoiler culpabilité ezalaki na kati na vie na ye et puis nazosepela na couple parce que mibali ebele bazala na compréhension facile boye te même na ntango toteya ye libanda ya caméra ti sans quelqu'un qui assume ses responsabilités. C'est ça, ntango tosalaka libala c'est dans les meilleurs et dans les pires. Malamu ekoki koya mabe mpe ekoki kozala mais okoki kobwakisa moninga te parce que oyoki sango moko boye. Quel que soit ça, on a ça, il faut toujours bolingo dominer. Parce que la Bible dit l'amour couvre des multitudes de péchés. Centre agno so to ko sala subasima na ngweza bolingo. Parce que quand il y a l'amour, on a la patience. Quand il y a l'amour, on a l'assurance. Quand il y a l'amour, kondima pe komata. Botombola kamiso likolo bota elanzam. En tout cas, libota penza mapambola bino na ndenge bondimaki. Koyoka couple oyo, koyoka ndeko na biso mobile, quel que soit barrière c'est ça mais ce qui est important c'est à dévoiler parce que c'est secret personnel. En tout cas naza nebela kolobate kolo alola abatela libala oyo. Merci. Merci beaucoup ba ndeko bolanda kibiso utai bandeli ya lisolo. Balobi oye komeli moninga ekoko komela yo pelobi soki komelo na forme ekomeli yete yo ekoko komelo na forme mosusu
yango toluzongelaka toujours adage oyo balobaka ke mwana etiki azwaka conseil oyo bazopesa aprofitaka na conseil oyo bazopesa moninga epai ya baboti na ye ntango likambo ya boye eyaka elingi koloba ke tire leçon yo moto ozwaka badécision yo moko tire leçon yo moto olingaka koconsidere bato mosusu te osalaka makambo selon yo na apamboli nzambe parceke bandeko basaleli bibilia ndenge bible ezoloba ke toyeba kopardonne bandeko na biso 77 fois 7 fois soko tali au multiplier yango omona tokombia dans des 539 ou 540 comme ça donc toyeba ka kolimbisa soki likambo ezali oyebi pardon eza na lolenge oyo e memaka makambo nango pe fungolaka nzela soki tolongwe na point wana toke na likambo ya bolingo bandeko nanga mutu mususu aza esika aza koloba ke mobali aza zoba mwaswa botaka te oza na raison kobenge zoba mengana koyebi soki oza na tort oza na raison po yo mutu lobi mais oza na tort parce que bolingo eloko babengi bolingo na kati ezalaka na sécurité na kati ezalaka na considération bolingo na kati ezalaka na protection bolingo na kati ezalaka na considération ndenge tolobi soki oyebi ko sécuriser oyebi ko considérer oyebi ko valoriser moninga oyebi ko protéger okoyeba kozwa ba décision oyo ezali ferme te amère te pona koluka konuire vie ya moninga parce que lelo esalemi pona mwasi soki esalemaki pona mobali ke mobali mutu azalaki na situation wana azala rejeté ntango ozozwa décision pona moninga yo moko mitala mpe pona yo mitunaka question bongo soki ezalaki nga ezalaka bongo na vie ya mwana na nzambe donc na vie na biso toyebaka koconsidere baye baza pembe na biso mais pona kosukisa esiko nyonso problème ezalaka soko balusi miso tali na sima ya problème solution ezalaka solution eza Yesu Kristo zamba pambola biso. Voilà, chers amis téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Après, yoka ba ndegonabiso et puis ba pasteur, je pense que suite on a topé Sabino Yangoana par rapport il y a situation le 2 lyonnais ka auto traité qui comme on vous a toujours promis que ceux qui ba suite ça en tout cas tu hésites à rater pour la binango mais là nous pour na awa to ceux qui lelo pour les deux cas mais nous avons un nouveau cas il y a Bandegomo Bazana Sima Amir Nabiso donc après ces vidéos juste en bas ou peut-être le demain pour rejoindre publication il y a cas où il faut tout traiter du sous le lot na Bandegomo Bayrota la biso. Et je dis merci na bandeko nyonso oyo bozwi temps ya Rolanda suite oyo et puis ya repartager mission oyo parce qu'ils allaient une façon de aller pour évangéliser et puis de resenga pe na ba ndeko na biso oyo bozota la biso na Kinshasa c'est tous les lundis à 21h30 les vendredis à 10h puis le dimanche à 13h sur Couleur Télévision Tam Tam d'Afrique et pour la bataille YouTube c'est anytime beaucoup continue à la voix du peuple to betika vérité en face et na comment la moi à petit de rocher la rabino ba date sur qui to publier pour que boye barawa pi asikawa pi akala sinon merci na bandeko tout bo prêter attention à nous pour notre émission tout mon année prochainement na ba différents na biso merci bye ngai maman Pichu Tonele naza pharmacienne ya formation nazo œuvrer dans laboratoire CRMTA où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés tout tient à disposition na bino ba cosmétique tous en industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il a sérum sous forme de masque. Tous en industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, mapalata et puis pour ça il a un sérum où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tous en industrie gel douche, tous en grand format, na petit format, et ça mis à paille ils ont adouci un pot. Tous en industrie cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre en pamba, souki ils ont ba teinte, ils ont bon sango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont na huile, na bain d'huile. Tous en na crème pommade, tous en savon. Savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso tozape na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA toza na pommade Diazolex où ils ali pommade antidouleur ils ont traité toute forme de douleur même ba douleur rhumatismale ba koloko vimba ils ont traité en haut
Tous la crème borex où ils a uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa et puis ils ont agrandi en moi. Tous la diazostimule où ils ont produit la bise, ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général et pas bas ils ont traité frigidité. Ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinguinalis, on te présenté sous deux formes, comprimé, à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes, internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau, sous forme comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre des maladies à PC, mycose, et c'est là qu'il y a surtout la sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, azo traité en eau. Tout ça, allium, allium, il azo traité toute forme, il y a hypertension, azo normaliser tension, ce qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ce qui est quittaramati si à normaliser, et ça, à partir à aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique. Bateau, ils ont problème, il y a anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de et ça, à partir de l'anxiété, à bon au Congo. À part si on a si côté la bino, tous les maladies musu auto traitarapé, auto sala to benga ba préparation personnalisée. Net na ka ba myome par exemple, to grosse une préparation mon corps pour et permettre de réduire dimension à myome pour et faciliter au robota. Tous les qui si o épais sarapé, ba to bazon ko robota, voilà to traitera en couple. Et ba contact na biso na Kinshasa, ils a plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc ko contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo.